Basoda pe policiers tukumi bale na moko bazali kosambisama ruto lundi na misala mia bosembo mia basoda na Sud-Kivu pona kozwa basi na makasi mobumoye na Ruzizi kati na Uvira na Bukavu. Elenge mwasi ya mibu libwa pe elenge mobali moko bazali kati na bato baye bazwa maki na makasi. Fondation Panzi ya prix Nobel ya kimia Dr Denis Mukwege nde ezali kopesa bango maboko. RVA etindi lipinga ya bayi Jeffery Trabel pona kozwa ballon ya Google Loon na bisaleli bisusu ekweyaki lundi pene na Buta na bazwele. Mokambi ya etuka ya bazwele asakolaki ete bato babale pakistanais moko na moyi ekolo Congo démocratique moko bakangamaki nsima na koluka kozwa ballon yango. DG ya RVA alobi te soki bango nde bazwaki ndingisa ya koluka kolongola yango. Libota ya nkondo Pascal Lissouba na liye ya nkondo Yombi Opangho bakonzi babale ya kala ya Congo Brazzaville bakufaki kala mingi te na France nde esengeli bayebisa mbula matari ntango nini balingi nzoto na bango ezongisama na mboka pona kopesa bango losako ya suka. Mulobeli ya mbula matari ya Congo Brazzaville alobi ekosenga kotosa na bokebi malako mingi mpona nkondo Yombi Opangho akufaki na COVID-19. Bakonzi ba Rwanda babimisi mokanda ya koluka kokanga na molongo Aloys Ntiwiragabo mokambi mwa misala mia bokengi mia basoda na eleko ya bomomi monene na 1994 na ekolo eye. Procureur général ya Rwanda akanisi ete Ntiwiragabo akoki kozala na France lokola ba media basakoli yango. Vice-président Mike Pence alobi na convention ya ba républicain Donald Trump nde mokonzi esengeli na États-Unis pe asengi bayi Amerika kupona ye. Donald Trump nde akozwa maloba lobi na suka ya convention eye pona maponami male 3 novembre.